Merci amis internautes, vous qui nous suivez sur le www.congomillennium.com. C'est pour nous un réel plaisir de vous savoir encore très nombreux en train de suivre votre émission qui vous émet tant 1000 couleurs des milléniums. Ensemble avec vous, chers internautes, et surtout vous qui nous suivez à travers le monde, nous allons un peu changer sur le valeur spirituelle de la polygamie. Oui, la polygamie que chacun de nous interprète de sa façon, de sa manière, mais de toutes les façons, ensemble avec le pasteur Pierre Casse de l'église de la communauté évangélique au Congo, c'est-à-dire église primitive. Nous allons un peu sonder les Écritures comme nous le demandons. Nous allons sonder les Écritures, voir si et seulement si la polygamie est biblique, si la polygamie présente une valeur biblique ou chrétienne. Bonjour, pasteur Casse. Bonjour. Oui, je sais que vous allez pour présenter la population, que ce soit Bandeko, Bazwami, na Congo, na Afrique, Mobimba. Pasteur Cass, Tungi Toyebana, nous avons tout côté la Mozindo à Likambona Biso. Le Lengeni nous a kokamba église primitive. Le Lengeni Nazali kokamba église primitive. Ezali na bokambami ya molimo mosantu na nzela ya liloba ya Biblia efungwami na ministère oyo Nzambe apesaki na mosakoli na ye William Marion Branham. Ezali na liloba oyo ezali révélé efungolami nde tozali kokamba lingomba na ye awa na se. Ok, soki tolobi tokota lisusu mwa moke na kati mpona kolimbola lisusu malamu, ndenge babengaka doctrine base doctrinale ya église primitive wapesika nkolo Nzambe apesi yo ngolu okamba eza penza nini? Base ya malakisi na biso ou bien doctrine na biso ezali se mokanda na Nzambe Biblia yango nde ezali base ya malakisi na biso na église ya nkolo Yeshua Mashiach. Merci beaucoup pasteur Tokote directement na Mozindo likambo na biso. Tulobaki tozolobela likambo etali polygamie et surtout la valeur spirituelle ya polygamie. Tolingi to toucher valeur spirituelle à polygamie parce que avant tout, il y a un mot, il y a un concept, mais c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans la Biblia. Pasteur, l'olenge nini, molimo santu a révélé yo likambo ya polygamie, to l'olenge nini, yo zulaka likambo ya polygamie en tant que d'abord concept. Ndenge nini nazwaka emoniseli ya libala ya basi ebele. Ezali tango nazalaki nano na lisanga ya Rigini lokola bazwaka ba problème ya makasi na mokambi ya liboso ya mboka na biso, c'est-à-dire église ya mboka na biso, un message du temps de la fin. Tango bazalaka na lemba bazwaka ba problème ebele bakabonaki tango frère Frank ayaki kolakisa bango ke bokoki kozwa ba polygame na église soki bandimi bopesa bango pe baptême parce que liloba na Nzambe eboyi polygamie te. Tango bakabonaki alors bayaki na discussion wana tina Rigini mais batikala côté ya yango na Rigini te. Bazalaki ko discuter ko bendana na eteyelo likambo wana ifoto tikango pembeni tokende liboso likambo wana ya mariage et divorce yango wana ngana posanaki na oyo azalaki kokamba kosimba ba bande ya enseignement ya mosakoli Branham na singaki elite wana pesaki ngai kombo na ye frère Mali. Lelo pe azali kosimba bibliothèque ya ba bande na ba brochure ya Maté ya frère Branham na limité 13e rue. Tango wana ezalaki na 81, 82.
apesi ngai bande nakendeki koyoka Mosakoli Branham ngai moko, influence ya moto mosusu te. Banda ntango wana nayokaki yango très très bien, nazalaki na lemba, nazalaki pe étudiant esili ezali ndenge wana nayokaki mosakoli ya nkolo ye moko azali koteya malembe clairement. Alors banda ntango wana ti lelo moto akoki kolongola yango na makanisi na ngai te. Pasteur elobila kaoni ni komona batu ebele lelo kotelemela likambo etali polygamie, batu bazokoka ko reconnaître yango te comme étant une valeur na kati ya Biblia, batu ebele bazo défendre yango pe lisusu na kati kaka ya makomi kolakisa te esengeli te mobali abala basi ebele bayembi ya nzembo bayembi pe ndako ya libala ekotaka mibali mibale te basi mibale te. Mais komona emoniseli oyo nkolo apesaki yo ozotalisa na mozindo ke kozala na basi ebele ezali libanda ya Biblia te, mais yo lobi ezali na kati ya Bible. O kanisaka te ke okendaka moke mopanzi par rapport na bango to bango nde bakendaka mopanzi par rapport na yo? Ezali normal bato ya mokili ba bwaka oyo nkolo afongoli ezalaka kaka ndenge wana. Na tango ya basakoli ezalaka ndenge wana. Na tango ya nkolo ye moko Yeshua awa na mokili baboyaki ye, bafundaki ye, bakondanaki ye, babomaki ye, mais asekwaki. Lelo azali na bomoi tout le temps. Na tango ya ba antoma na ye ezalaki ndenge wana. Pe liboso Mosakoli Branham ye pe azwa emoniseli parce que ayebaki yango te. Ateyaki bate mingi, alobaki pe makambo mingi autour ya libala, me alakaki mokolo nkolo akofongela ngai yango na koteya yango ekopanza mangomba nyonso ya mokili. Alobaki yango eko kabola bato na baassemblée nyonso ya mokili mobimba. Alobaki yango pe tango azwaki emoniseli alobi peut-être kaka motu moko nde akondima yango pe akokangama na yango na paragraphe ya zomi. Alobi mingi bafandi awa bakokende baza koboya, me bamosusu pe oyo bandimelaka ngai pe bandimaka ministère na ngai bakondima yango yango de ezali komona. Alors bato nyonso bazali koboya yango kaka kuna na emoniseli Mosakoli Branham alobi polele boy baibanso bazali kote ya ke libala ezali kaka mwasi moko bakobima libanda ya Biblia parce que bakokuta na Biblia Mateyo wana ya mobali moko mwasi moko ezate banda Genèse et bandeli chapitre 3 sima ya lisumu mokeli ye moko Elohim nde akitaki asali bokeseni entre mobali na mwasi, akitisaki mwasi azala na se ya mobali kokokana ezali susu te. Alobaki clairement na verset 16 mobali akodobile akodondwa likolo na yo mwasi parce que yo nde omemi lisumu omemi liwa na mabele. Soki tozali kokontinue alobi lisusu ye Mosakoli Branham batei nyonso ya mokili mobimba batala Jacob oyo aboti ba ancien ba patriarche ba kambi ya kalakala ba colonne azalaki na basi mine aboti na bango bana zomi na mibale bango nde batata ya kondima. Alobi pe boy esengeli bosala ke Biblia ezala na contradiction te, bosala nyonso bino batei po malakisi ya Biblia etelemela te malakisi mosusu ya Biblia. Bosala nyonso botie yango na molongo
nazali na ba page ebele pona likambo ya libala ya polygamie. Soki motei moko mokambi ya église songolo azali kotia tembe akutana na ngai to discuter na ye. Mais soki azali mutu ya molimo tengalo, soki azali abotami sika, azali moto ya molimo lokola na 1 Corinthiens 14 verset 37. Na mbala moko kaka soki ayoki ngai akomona ki ezali solo, akozala ta na motu na moko te. Donc baye pense bazali ko tiola, bazali ko rejeter, bazali ko finga, bazali ko boya libala ya motu moko basi ebele baboyinde Bible liloba na Nzambe zela na bomoi. Baboyinde tata na biso ya kondima Abraham yende alakisaki modèle azalaki ye moko basi na ye ebele. Genèse 25. Baboyi mwana na ye Isaac abotamaki na polygamie. Baboyi elilingi ya donc spiritualité, baboyi image ya Elohim na basi na ye babale, Ancien Testament, Nouveau Testament, Israël et Église. Baboyi Jacob. Mais Nzambe azali Nzambe ya baye basatwa Abraham, Isaac na Jacob. Lokola baboyi baye bazali batata ya kondima baninga pe ya Elohim, baboyi Elohim bazali bato ya mosuni, les hommes charnels na basi charnel. Pona nini? Parce que bazali koboya libala ya nkolo Yeshua Hamashia na lingomba na ye. Yeshua azali ye moko, lingomba na ye ezali na bato ebele nano alimbi aza kokoba na kose fiancé ndenge Paul alobi yango na Ephésiens 5. Oui, pasteur, mais kozonga pe kaka na kati ya Biblia tozomona na Genèse lors de la création, Nzambe alobi il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui créa une aide semblable, ezalaki kaka Eve moko. Si réellement polygamie ezalaki eloko moko ya motuya o esengelaki evana na moboku ya likambo, omoni te ke nkolo pe alingaki asala ba Eva ta misato mine mitano po esunga pe Adamu azala na batu ebele pe même likambo wana ya polygamie tango bayekoli bayaki pa Yesu koloba na ete Biblia to mibeko epekisi nango biso te ko bala basi ebele. Yesu ayanyolaki ke au commencement il en était pas ainsi. C'est comme si Yesu azalaki na tendance ya kozongisa batu na Edeni kolakisa batu ke basalaki mwasi moko mpona mobali moko pe mobali moko mpona mwasi moko. Mais Yesu ye moko baye batonaki ye motono na Matthieu 19 bazali bayekoli na ye te, bazali bato oyo bazalaki kondimela ye te, bayaki po bameka kokweyisa ye. Na verset 3e ekomami boye bayaki po bakweyisa ye bafarisien. Lelo pe baye nyonso bazali na mituna esilaka te, bazali nde bafarisien. Bafarisien na ndimbola na yango na kiyebelo ezali koloba bato oyo bazali kosala théâtre. Moni akokosala présidente alati bilamba sali théâtre alobinga na za président ezali théâtre. Akokosala nkosi te abimi na masque ya nkosi ezali bato oyo bazali ba acteur bazali kosala cinéma. Donc kolo Yesu Kristo ye moko akokaki kozongisa biso kuna na ebandeli te, alobaki nde boye na ebandeli divorce ezalaka te. Alobaki te tokende na ebandeli, alobaki yango te. Alobaki na ebandeli ezalaka boye te. Na ebandeli nini ezalaki? Na ebandeli Adam na mwasi na ye bazalaki na soni te, lisumu ezalaki te, kokabwana ezalaki te, koswana ezalaki te, liwa ezalaki te, maladi ezalaki te. Mobali azalaki kaka moko, mwasi kaka moko. Ezalaki ebandeli wana nde au commencement. Mais biso toza kote ya na nkolo boye, est-ce que lelo yo tozali na ebandeli?
te toza na ebandeli te parce que kaka on a plateau awa tozali misato yo ozali ngai nazali cameraman azali tozali déjà bayike mai na ebandeli ezalaki boye te donc tozali lisusu na ebandeli te tozali nsima ya ebandeli parce que ebandeli yango mwasi nde abebisaka yango na lisumu na ye ya ekobo na ebandeli kaka ye moko azwaki mibali mibale na ebandeli eva azwaka mibali nyoka na mobali na ye moko Adam asalaki ekobo kuna na ebandeli ye nde abongolaki makambo yango wana Nzambe achange boye alobi yo lokola ozwi mibali mibale yo moko mipesi moko ngai na baluli yango na balusi yango na pesi nde nzela na mobali azwa basi ebele yango wana Abraham azalaki na basi ebele ezalaki permission te ezalaki lisumu te ezalaki pe jeu te ezalaki hasard te ezalaki volonté penza ya nkolo parce que nkolo azali na basi na ye mibale Jérusalem ya likolo Jérusalem ya se bana na Israël église ya liboso biso église ya mibale yango wana nkolo Yesu Kristo azali na ba fiancé belé 2 Corinthiens 11 ekomami ndenge wana donc moko te akokozwa courage zuzu ya kotiola nkolo Yeshua Hamashia Thomas Paul alobi ke nakomisi bino babandani bino nyonso babandani ya mutu moko mobali na bino moko nkolo Yeshua Hamashia kozonga kaka na kati ya Biblia tozomona pe na ba patriarche na biso ebele bazwa pe ba problème ebele kaka na nzela bazwa problème kama na nzela ya balongani ebele tozongi pa ya Abraham azalaki na Sarah simake pa Agar kosangisa Sarah na Agar nde ekobota lelo toza na ba Kristo ngambo mususu toza na ba musulman ekine lelo toza konyokwama soki toke tokoma na génération ya roi Salomo azalaki pe lisusu na basi ebele finalité akomaki tina niveau ya kogumba milaka banzambe ya bapaya oyo basi wana bazalaki komima na kati ya ndako na ye omoni te ke kosangisa balongani ebele on dirait memaka pe mingi na mwa bokoi to kobunga nzela on ezali ko juger nkolo ba problème to mikakatano euti na libala ya ngondo te euti nde na lisumu ya mwasi tango mwasi akei kosala lisumu ya ekobo problème nyonso ebandaki place liwa ekoti bokabwani ekoti malentendu ekoti prostitution ekoti adultère ekoti liwa ekoti ezali libala ya ngondo te ezali yango te parce que kaka na ebandeli tango ye mwasi asali mabe wana asangisi makila kolo asiliki deja tango kolo asilikaki polygamie ezalaki te tango liwa ekotaki kobunda ekotaki tango Kayin akei koboma Abel bazali kaka mibale mama na bango moko batata bakeseni polygamie ekotaki na Adam azaki polygame te kolanda yo pasteur moko azalaki mwana ya nyoka moko mwana ya Adam Kayin azalaki mwana ya nyoka yango wana azalaki na brutalité méchanceté cruauté kolinga komona makila koboma ndeko na ye asali eloko te abomi akei kobomba ye mais nkolo alobi wapi ye kolo amonaki atuni ye wapi ye polygamie ezalaki te Adam azalaki polygame te Eve nde amipesaki mibali alors sikoyo nasilisaki réponse ya motona oyo ya liboso te tango Adam alamuki na pongi basalalaki ye mwasi moko na nkolo Adam alobaki boye tala sikoyo oyo azali mokuwa ya mikuwa na ngai donc déjà Adam alaki prophète azwaki emoniseli alobi ke polygamie ezali possible sikoyo nakoki parce que mikuwa ya ngai ezali ebele
yango wana pe tango ye Adam alandi mwasi na ye na kobo nkolo asilikelaki alobi mpo na nini olandi ye. Donc nkolo alobaki na Adam na place wana na mikuwa na yo etikali nakokai kosalela yo oyo asali mabe asengelaki otika ye. Donc tango ozomona na bokobi ya mwango na Nzambe, Nzambe atie na mobeko ke mobali lokola yo lokola ngai azali na droit ya kobakisa basi basusu na Exode alobi yango 21 22 abakisi yango soki ozwi ngondo oyo aza fiancé te oyebi ye esengeli ozwa ye azwa yo ofuta dot akei libande ya makambo ya bandeli te parce que Nzambe abongolaka liloba na ye te. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tango apesi na David, mobali oyo alingaki ye mingi, mobali ya motema na ye apesi ye 500 francs. Akendeki libanda te. 2 Samuel 12, banda na verset 8, na pesi yo basi ebele. Donc, on condamne Nzambe te, pona koloba na Nzambe me, obuki liloba na yo ya Genèse te. Basi wana ezalaki basi ya ye. Ezaki lisumu te. Lisumu ezali soki osali ekobo. Parce que ekobo kosala yango na mwasi ya yo te. Donc ezali mokuwa ya yo te. Osali mabe. Tango David azwaki mwasi ya bato, Nzambe ye kopamela ya lobi mbe napesaki yo basi ebele nakokaki kobakisela yo lisusu. Pona nini osali oyo ngai nazali komona lokola mabe ozwi mwasi ya mutu mosusu wana nde eza mabe. Mais libala ata Salomon azalaki na 1000 femmes ezalaki elilingi ya lingomba ya Jésus Christ. Bato wana bazali kobala kaka pamba te. Christ azalaki na kati na bango, na kati ya Abraham, na kati ya Jacob, na kati ya David, na kati ya Salomon. Est-ce que pasteur ko vandisa basi ebele sika mo po bato na mokili balobi basi batonga kamboka te mwasi egali problème mais ko kamata basi ebele koti ya bango na kati ya ndako moko eksalaka bango ko sote. Est-ce que boyokani ezalaka, est-ce que ememaka makambo kamate na lobi ya bana to ya basi yango basi batonga kamboka yango nde Bible elobi na mokanda ya Ruth chapitre 4 verset 11 bango nde batonga kamboka na ndenge nini na kozonga na monoko ya ebandeli original ki ebelo kobota elingi koloba bana na hébreu pe kotonga verbe kotonga construire na kiebelo ezali kaka kobota. Donc mwasi lokola azobota yenda azotonga mboka sikoyo balobi boye na mokanda ya Ruth 4:11 balobi na Ruth sala lokola basi oyo ya Nzambe basi bana na Nzambe Leya na Rakel oyo batongi ndako ya Israel. Kotonga ezali kobota. Donc basi nde baza kobota bazali kotonga. Donc ba tradition ya pamba esengi tobwaka yango tozonga na ilobala. Est-ce que zou ezalaka te ko kamatana entre bango na bango zou ekozala kati ya basi oyo bayibi lobana Nzambe te. Mais oyo bayibi lobana Nzambe ezala mibali ezala basi bazaka na zoa te. Na église bayiba botamisika basi ba crucifié na ekulusu makambo na bango ya musu zoa querelle nini nyonso Essaye makandenge nini batumi bali babalani mwasi na mobali sima ya mikolo mobali amoni qu'il faut abakisa lisusu mwasi mosusu akokende apesi lisusu dot aye lisusu na lingomba bapamboli to ndenge nini. Ouais ezakaka parce que zakaka libala lokola libala ya liboso sengeli kaka ko honorer ko pesa lokumu na mariage ko ya na église ko sala ndenge salamaki liboso ko bénir ko pambola libala ko latisa pete ezali libala lokola libala wana mobali akolata combien de pete na misapi mobali alataka pete te parce que mobali azali chef azali libre yende akei kobala apesi mosolo apesi biloko basengi bapesi ye mwasi nde akozwa pete na ye alatisi mwasi parce que azwi ye asombi ye arachete ye akomi mwasi wa ye
Alors moi si yazan à droite il y a relate ça peut mobile parce que moi si à son mobilité azali na bokonzi likolo ya mobilité moi si mobile azali libre moi si na kolandisa na makomi yende azali akangami na mobali aussi longtemps que mobali a kozala na bomoe mobali azali motu yazali etendi yazota mobali donc mobali akozala lokola ngai kolata pete na mobali ezali koliyeye mobali oyo alataka pete ayeba ke azali na se ya domination ya mwasi. Malamu mingi tokomi kokoma pe na suka ya émission na biso kasi yambo ete tokabona motuna moko etikalaki koluka koyeba pasteur Pierre Kasse nkolo nzambe asali yongolu ya kozala na balonga ni boni mpe o vivaka to bikaka na bango lolenge nini akati ya libota. Nazwi ngolu ya kozala na 8 femmes basi yangai nazalaka na bango awa ensemble moko kaka nde atikalaka na poto banda kala me ayaka awa na vacances na bana tozalaka kaka ensemble awa kobika ensemble na harmonie elongo problème ya makasi ezalaka te. Kasi pona kosukisa conseil nini yokopesa na bandeko mibali otango mosusu pe baza ya kobunga komona pe mobali na mwasi bake basombi lopete mobali alatisi mwasi alatisi mpe bango ba déclarer bakozala kaka bango mibali ti suka mokili bazo sala lisumu to baza na nzela ya sembo ezali ya solo te parce que libala na bango ezali kotalisa libala ya nkolo Yeshua na lingomba na ite donc mobali na mwasi bakokana te. Ephésiens 5 bandana verset 22 conseil ezali boy basi bino nyonso bozala na se ya mibeko na se ya bokonzi ya mobali na bino. Verset 22 Ephésiens 5 lokola lingomba ya nkolo Yeshua Hamashiach ezali na se ya pouvoir ya mobali Christ basi pe bazala ndenge wana na makambo manso na se ya bokonzi ya mobali na bango. Pona kosukisa pasteur moi message ya suka mpona bandeko bazolanda biso ya mboete toka bwana. Message ya suka ezali oyo nateyaka message ya tango ya suka pe eutinde na trône de grâce eutina lola na nzambe ya Israël oyo azalaki nzambe ya Isaac nzambe ya Abraham tata na biso esengeli kozonga na vérité yango ne seconde alliance eutina nzambe eutina mutu te eutina frère Kaste eutina Mosakoli Branham te Elohim nde atie mobeko na ye na Genèse 3 tanga Genèse 3 banda verset 14 comme na seconde alliance comme na ndenge nini mobali akomi mokonzi mwasi akomi na se epekisami kaka wana na mwasi ateya pona nini po mobali nde azana bokonzi likolo na mwasi na ye. Donc seconde alliance eutinde na nkolo ye moko ezali kotalisa boyokani ya ye nkolo na mokili mobimba okoki kotambola na nkolo te soki osali na ye alliance te. Alliance oyo asali sima ya lisumu wana ya Eve ezali alliance ya libala ya basi ebele pona nini ezali Christ na lingomba ya Christ eza mutu moko te lingomba ya Christ tozali ebele banda ke bandimi bazali ata ba Abraham bazaka kuna na kati bango nde moboko Abraham Isaac Israël les patriarches bana na ye les prophètes na Jean-Baptiste Christ aza mutu siko tozaba yekoli ya nkolo Yeshua Hamashiach nazali ngai mon côté tozali ebele soki ondimi pe lelo toko baptiser yo kokoma pe fiancé na ye pe tango akoya pona libala na ye na lola enlèvement wana ekozala nini ekozala kokokisama ya Matthieu 25 elobi na tina ya libala oyo nazali koloba Yeshua Hamashiach ye moko ate yango na Matthieu chapitre tukumi bale na mitano bokonzi ya likolo église bokonzi ya nzambe ezali baseka zomi mon côté
babimi po bakutana na mobali ya libala. Mais nge moko ate yango na mukande ya Matthieu chapitre tukumi bale na mitano. Une partie ekotikala, une partie ekokende na mariage. Donc ça la nyonso koyoka basakoli ya lokutate. O nyonso azali contre polygamie à laquelle même parce que azali contre Abraham. Tanga na Genèse 12 zamba lobi na Abraham na kopambola oyo nyonso akopambola yo. Pena kolakela mabe oyo nyonso akotola yo Abraham. Eketi na Israël. Yango na ngana lobi Abraham apambola ma. Isaac apambola ma. Zamba apambola Israël. Apambola ta Israël oyi azana mokili lelo. Po biso moko peto pambola ma. Amen. Merci Miki Bandeko Balandi ya Congo Millennium mais tolanda ki vraiment na molai lolengeni ni mosali na Nzambe atalisi biso penza malembe motuya ya likambu etali polygamie amemi biso na Biblia atalisi biso ke na molimo esengeli penza moto tosa na angele nyonso makomi ya Nzambe pamba te nkolo Nzambe yemoko azali na basi ebele oyo babengi l'épouse du Christ ezali bongo lingomba ezali bongo biso ba etondime lié comme mo kondipe mo bikisi na biso na yango ba patriarche pe balandaka obenzela wana ya Yoshua Amashia ba tosaki yango bazwanaki bazwamaki bakamataki plutôt basi ebele mpe na nzela ya kozwa basi ebele nde batondisaki mokili mobimba amemi biso tina kolakisa ete le roi Salomon yemoko nde nkolo Nzambe apesaki basi ebele mpe na ngonga moko atelemelaki ete akendaki mopandi mpamba te singelaki asenga kaka pa Nzambe bakisela soki mposa ezalaki kaka makisi epesamaki na pasteur Pierre Kasi wazeli bongo mosali na Nzambe ya communauté évangélique au Congo, église primitive au Babingi na Lingala, ecclesia ya Libandeli wapesika malakisi ya Nzambe pe doctrine ya nkolo Nzambe lokola mobali pe biso lokola basi ebele ezali kopesama. Merci et bien sobozala ki fidèle ni pa na biso tobike kolanda émission oyo bozali na mituna ebele soki mituna ezali n'hésitez pas bokinde juste na se ya ba vidéo na biso bokomela biso toutes vos questions et puis nini bolingi nini bosepeli na yango pe nini bosengi lisusu eloba mato basulili makasi soki bino botindi biso lokola tozalaka basali na bino tokozonga lisusu epai ya pasteur Pierre Kasi mpona kotalisa yi mituna na bino mpe kosenga ye malakisi afongola lisusu na molai mpo libota na Nzambe oyo bazwami à travers le monde bazala édifier mpo mokolo trompette ya suke kobeta mokote ya zanga kasi yambo ete tokabona na bino tolaki bino ke tokozongelaka lisusu mosali ya Nzambe mpo tomeka lisusu kolobela likambu ya ba trompette likambu ya ba sompamba te ebombi lisusu mama ne moniseli na kati oyo bana na Nzambe na ntango ya suka bakoluka koyeba na mozindo. Merci na yanga inde ko lengs longelo depuis Bundese olandi matea oyo balobi wasana matea koyoka yoka wazali na motema ya kubomba bomba oya Monique Sengeli ya tosali lo Nzambe pe asalila nkolo akopambola ye bililo ya malamu esala kibongo na boyebi ya biso ndeko Jires Dibenzi. Merci na bino nyonso totikali toujours branché na Congo Millennium mais ntamo kolomoko te boko yoka kampasi to boko sala ka desi tokutani mbala sima bye.